Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Bonne fête de droits de femmes na basinyoso ya mokili mobimba mingi ya République démocratique du Congo ngai na omimpila nazali nesenga ko présenter bino édition ya moko na lelo tika ete bolanda ngo na bokebi bonso pe ezala malamu mingi pona basi. Mbote, merci la fidélité et confiance. Bo pesa la KNB News ou Informarabino toujours d'une manière très professionnelle. L'édition à le bandi Tikato Fongola Yango na sango o biso stoyebi lelo mo qui est célébré journée internationale dédiée aux droits de femmes na Kinshasa topé na République démocratique du Congo. Journée yango ezali célébrée na thème autonomisation de femmes et de jeunes filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique, réduction de risques de catastrophes. Les activités retenues pour la mokonelelo kasi activité officielle et celle qui Mbandaka kuna na Équateur. Image et commentaire. Le 8 mars, il y a les lots qui les ont célébré Journée internationale de droits de femmes. Il y a un célébré chaque le 8 mars, topé le 8 mars, il y a chaque année. Le mingi lutte pour les droits de femmes, notamment réduction, il y a inégalité par rapport aux hommes. Naba école, naba bien d'autres publics, différentes manifestations, ils allaient qui programmées à travers RDC. Ils allaient comme marquer journée ango sur le plan international, journée alléluia, ils allaient placer na thème l'égalité des sexes d'aujourd'hui pour un avenir durable. Kasi on a RDC thème, ils allaient qui retenir, ils allaient autonomisation de femmes et de la jeune fille dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction de risques de catastrophes. Tobosanate ko journée yango ezala officialisé na 1977 l'Organisation des Nations Unies. Journée alelo couvre plusieurs événements à travers le monde. Le col un objectif ya ko mettre accent sur lutte pour les droits de femmes, notamment pour la koluka égalité homme-femme. Pour la Nations Unies ezali bongo ko faire progresser égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique et réduction de risques de catastrophes ezali moko ya ba défi ya 21e siècle. ONU azali ko rappeler la base que bazali le plus vulnérable dans le changement climatique que Bali na boye sengeli ba constituer majorité ya population oye ko sala nyonso pona ko bunda enfin que makambo etambola malamu pona bango na en même temps ONU azali ko poursuivre que basi pe ba jeune fille bazala ba gens ya changement ba leader puissante na adaptation climatique pe lisusu ko impliquer bango na initiative durable na monde entier participation na bango na ba résultat d'action climatique efficace. On a ONU sans égalité des sexes aujourd'hui à venir et cause à la égalité et cause à la hors de notre portée. Et sengeli basi pe mibali ba bunda pour que nyonso et ça les mamalam na l'avenir surtout na mboka na biso autonomisation de la jeune fille ezali d'une grande capitale pour que moi si aye ba commise en charge azala utiliser te Kinshasa et l'équipe partout loko ezali journée à ma maman dédiée na ba droit na bango fondation BM ba sensibiliser ki ba élève ya institut du 30 juin na commune ya Kinshasa sur autonomisation de la jeune fille au cadre d'aujourd'hui et de demain ezali ndenge nini Hervé Zaka reportage. Le cadre de la journée du 8 mars, journée dédiée aux droits de femmes, Fondation BM Fondation ou ekambamaka na Madame Beni Masevo basalaki mobange na descente na institut du 30 juin na commune ya Kinshasa wapi basololaki na babilenge ba jeune fille ba élève sur likambo etali autonomisation de la jeune fille cadre d'aujourd'hui et de demain. Moment d'échange et de partage d'expérience. Ezalaki makasi na ba élève. Jeu, question, réponse et betamaki dada bana ba sepelaki koyoka mikolo na o etali ba valeur ya jeune fille ba betaki sete na likambo etali kolata ya jeune fille et lobeli ya jeune fille mingi lisusu. Éducation ya jeune fille o azali cadre ya lobby mwasi yeba que
ozali kaka te kotanga po bomba diplôme na ndako kasi diplôme wana ekoki kosunga yo lobi yo pe osala ocontribuer na budget ya foyer pe ozala femme de valeur ba élève ba yokaki yango na bokebi bazalaki intéressé tala ndenge ba communiquaki awa. Premièrement, na sepeli makasi on a but na bango ba yosunga biso parce que tant que tozala kanandaku c'est pas donné à tout le parent ya kobenga bana kopesa bango ba conseil. Le fait déjà d'autres sont des orphelins, des orphelines. Lorsque maman part au travail, lorsqu'elle vient, elle est fatiguée, elle doit prendre une douche et puis ça nous a beaucoup aidé. Ils nous ont donné des conseils, le but de leur fondation. On était vraiment trop ravis de le voir dans notre école et ça a contribué quelque importance dans notre école parce que d'autres filles sont à l'ignorance de savoir pourquoi nous fêtons la journée de le 8 mars. Comment expliquer ce monde dans 365 ou 6 jours. Il n'y a qu'une seule journée pour la femme. Donc c'était pour nous une immense honneur de vous voir dans notre école. Mwasi azali na valeur mingi, mwasi akoki kotonga ekolo Congo. Tala kaka uta indépendance kaka mibali nde bakamba mboka Congo. Kasi selon monsieur Christian Kabange, moko elaborateur du jour akanisi que soki mwasi azu pouvoir na mboka Congo makambo ekotambola malamu. Ngana yaki na journée à lelo comme orateur na conférence au Tolobeli l'autonomisation de la jeune fille cadre d'aujourd'hui et de demain. Alors nayaki kolobela bande konabiso ya basi baleki na biso baye baete mwana mwasi esengeli atanga mingi azala na comportement ya malamu po ete lobi na ye azala cadre na kati ya société pe azala moto oyo azoko dépendre kaka na mobali na ete na bandeko na ete azala mutu oyo pe akoki kobongisa mboka na biso pe ekende liboso na lobeli bana ete ba président na biso nyonso bazali obele bana mibali uta indépendance tango mosusu soki tozwi pe présidente ya mwasi ekosunga mboka na biso pe ekende liboso yango vraiment to betaki sete bana na biso batanga mingi bana na biso batika banzela ya mabe oyo ezali ya kokende na mibali pona mbongo oyo ezali ya kolata mabe kasi bazala basi oyo ya botosi pe bazali kotosa ba. Très satisfaite na résultat oyo amonaki sur place pe ndenge ba jeune fille basintéressaki na likambo yango. Madame Beni Masevo atalisaki que jeune fille ya lelo azali cadre ya lobby yango esengeli ko se battre pona kopesa ye ba valeur oyo longo bani. Ezalaki plaisir ya munene ya makasi pona ngai kokutana na bilenge basi kotalisa bango ba valeur na bango eloko nini on dit en français qu'est-ce qu'il vaut dans notre pays importance na bango bayeba ke bakoki kosala au-delà ya o ba mibali ba osala bayeba ke bazala mayele bazana eloko o nzamba dota na kati na bango na biso pe lokola parce que moi aussi je suis une fille biso oyo soki to réveiller conscience na bango lobi ba osala au-delà. Boyende ezalaka BM Fondation balobi bango bazali kolutter contre bantivaleur bakosala nyonso pona kosunga ba jeune fille ba garder ba valeur pe kosunga ba personne vulnérable bazwa esengo pe objectif ya BM Fondation o ezali moko ya masanga o esangisa ba jeune mingi bilenge oyo bazali koluka bien-être ya population congolaise mobimba bazali na bango na politique te kasi bazali kaka wana pona kopesa sourire pe koluka mboka na biso ese développer lolenge esengeli BM Fondation ezali constitué mingi na bilenge à 90% soki otali bien bango nyonso bazali toujours espoir ya mboka na biso. Kinshasa eleki partout. Élection 2023 CENI a plaidé pour la réforme électorale na session ya mars o ezali koya bango bakutana kina président Assemblée nationale loi publicika basola ki sur lolenge kani maponomi ko salema na 2023 image fait commentaire. Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki na audience lundi 7 mars dernier na Kinshasa. Bureau ya commission électorale nationale indépendante to ezalaki conduit na président Denis Kadima. Collaboration entre les deux institutions ezalaki au cœur ya échange koyoka
numéro 1 ya centrale électorale o alobaki liboso bapandisango. Commission électorale nationale indépendante CENI azali ko travailler pour na processus électoral ya kitoko. Pour na yango, il faut asala yango ye moko te, mais en collaboration na ba institution mosusu. Na boye balekaki kokuta na chef de l'État, premier ministre kasi lelo ezalaki to ya président Assemblée nationale pour na rôle na institution na ye o eko jouer non seulement bangonde bakosala nyonso kasi ba institution na ye ezali lié na ba loi o eko sala que ba maponami etambola malamu. Président ya Assemblée nationale ba discutaki autour ya collaboration o eko salema entre les deux institutions. Pona maponami esalama kitoko na occasion président central électoral a souhaité que la réforme électorale est à opérer au cours de la session de mars pour la tenue de l'élection en 2023. Atali Saki le sous que il faut qu'on note que rencontre entre bureau et central électoral et président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et intervenir quelques jours avant l'ouverture de la session de mars dans le Parlement congolais. Donc, à sengi que nyonso ya malonga esalema au cours ya session oyo pour que makambu esalema kitoko ba élection esalema na délai constitutionnel pe na ba loi oyo kitoko oyo parlement ekopesa na CENI. Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti Roni, pe macaroni Roni ezotekama partout papa leo na cadre ya journée de droits de femmes. Sombela maman Spaghetti Roni osepela makasi kasi kobosa na tetala bien logo ya Beltesco ezala mopandi po yango nde ezopesa bonne santé na libota moyimba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo Spaghetti Roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo Roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni Roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi Spaghetti Roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka Spaghetti Roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali Spaghetti Roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni Roni na Spaghetti Roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé KN News. Première chaîne d'actualité en continu Kasaningala. Tozoko Bakope Sabino ba information vraie peu vérifiable. Nanzela ya ba émission to posta kata union so na chaîne YouTube na biso kasi. Lelo to proposer bino awa extrait émission Kindoki politique les a déjà en ligne na chaîne YouTube na biso kota tala kaskobo sana te ko partager pe na simana nyonso. S'abonner pour isala bien. Effectivement, bazaki te ke bazanga ki mayele. Mende loko ezanga kinde bazanga kinde leadership.
bazangaki nde eloko bango bayelaki kosala bayelaki kosalela mutu te me baye kosalela mpona ekolo so bapesi yo poste basapesi yo poste mpona président songolo pakala te to mpona groupe oyo yo oza koappartenir te me apesi yo place mpona yo kende kosalela ekolo donc okomi kosalela mpona baparti politike nyonso okomi kosalela mpona mboka mobimba na yango nde bazangaki eloko wana bamama oyo bautaki koleka c'est ça gashi na bango basalaki ndeba ya makasi yango wana soki lelo bapesi yo ministère oyo ezokamba bamama eloko nini ya liboso kosala mpona basi ya Congo oyo omonaka eza pasi na bango okoki koreleve pasi ya bamama makasi ezali yake boyokani bolingo entre biso na biso bamama ya Congo tozala bomoko napesaka toujours exemple ya bamama ya Sénégal bamama ya ba West Africain basanganaka bazwaka ba crédit kutu na ba presque pas na ba banque oyo yaka na bamboko te basalaka regroupement ya bango moko batombola kita na bango batombola économie na bango moko na effort personnel na bango moko yango na sengaka ke bango soki tozali ndenge balobi union sacrée et nous les dames aussi tosali union les femmes entrepreneurs tosali union tokotambusa mboka na biso comme il faut na ba petite et moyenne entreprise tozali na yango. Tout le bien que c'est journée de droits de femmes na cadre na mannequin Didi Stone Olomide Azali nommée ambassadrice nationale ya UNICEF en RDC pour na côté les mariage précoce pe koluka ndenge nini kimia pe bana basi batanga malamu bolanda image pe commentaire. Mannequin franco-congolaise Didi Stone Olomide Azali nommée ambassadrice nationale de l'Organisation des Nations Unies pour les enfants UNICEF na République démocratique du Congo. Yango et Salemi na communiqué moko ya UNICEF o ezalaki rendu public mokolo lelo mardi 8 mars. Nomination yango et Salemi na occasion ya journée internationale de droits de femmes o ezali ko permettre Didi Olomide à contribuer pour na ko faire évoluer situation des enfants na RDC pe en Afrique. Na kotiaka accent sur ba problème o ezali ko simba ba filles notamment au mariage des enfants. Lokola mwana ya Congo a décidé ko ça la face na mariage précoce. Injustice ezali entraîner ba graves conséquences sur vie à jeune fille sur communauté pe mboka mobimba atalisaki ki s'engager aux côtés ya UNICEF pour faire en sorte que ba fille nyonso bazo instruction ya malamu batanga pe bakende liboso aboyaki likambo etali bongo mariage précoce to pe mariage avant 18 ans. Donc, signaler que dans RDC, près d'une femme sur 3 bazalaka mariée na âge il y a moins de 18 ans. UNICEF a encouragé ambassadrice naye à Salamakasi pour na koluka ndenge nini ko soutenir ba orphelin, ko soutenir ba bazangi lisungi pour na ko éviter ba mariage précoce. Tobo sanate que Didi Olomide mannequin pe mwana artiste musicien Kofi Olomide a eu ko rejoindre Céline Benza Fali Ipupa Lokwa Kanza lokola ambassadeur nationaux ya UNICEF na RDC y a lutter contre toute forme de violence à l'égard de femmes et de jeunes filles compris ba mariage des enfants pe lisusu ko sala ko bana batanga malamu na boye atalisaki que ye lokola mwana Congo a kosala nyonso pour na ko assister bana o bazali le plus démunis pour na kosala ko bana pe batanga kaka na Congo te mais en Afrique mobimba patalisaki que l'essentiel l'éducation de jeunes filles ezali ko retarder finalement ba mariage précoce mwana esengela tanga azo mayele yambo ya ko kenna libala ezali suka ya mwasi te. Jeune fille et sengeli azala bien instruite moko ya ba valeur pour na développement ya mboka na biso ezalaki journée le 8 mars nde mokolo ya lelo nde nomination yango ekomi Kinshasa et l'équipe partout magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no